Et ça la kanga plaisir makasi ndenge boyamba kanga na bandaku na bino sans kobeta porte yango etinda kanga na sale la bino musala kitoko pona ko informer bino boyeba nini ezali koleka na mboka pe libanda ya mboka mbote na bino bipai nyonso bozomi pona kolanda Mag FM. Tofungola journal Nabiso na oetali message ya Matata Ponyo pona agression ya Rwanda et pas ya République démocratique du Congo. Bitumba ya baima pinga ya FRDC na République ya Rwanda ezali ko préoccuper classe politique congolaise. Pona yango Matata Ponyo Oazali, président ya parti politique LGD, pe moko ya kala ya bakambi ya gouvernement, a pesi makanisine na oetali unité nationale appel lancé par le président de la République. Pona Matata Ponyo atalisi que ezali préoccupante lelo situation wana eye banako talisama lokola likambo ya liboso epa ya Congolais nyoso. To longola o ezali division na tina ya kopprime ya mbonyoso o ezali liberté pe ko défendre intégrité nationale. Nangambo mosusu Matata Ponyo atalisi que apport ya communauté internationale ezali penza kotali sama nul. Polo lenge kani Rwanda depuis abanda ko agresser RDC liloba moko epesama te. Kasi lelo esengeli na Congolais nyoso koyeba nini esengi asala pona ngambo na ye aibana ko batela pe ko protéger intégrité territoriale na ye. Nangamo mosusu atalisi que pona gouvernement esengeli alengela makoki o ekoki kopesa penza na armée na biso makasi ya kobuta ennemi kino akende mosika ya RDC boyende zalaka l'unité nationale tous pour la FRDC. Aveni Kikwiti na ngambu ya limete misala ya kobongisango ezobeta madada na ndenge ya kosakana te. Reportage. Après visite d'inspection ya chef de l'État Babenge Fachi Beton awa na ba chantier ezali na ingomba mokonzi Kinshasa misala na Kikwiti ezoleka na malamu. Na temps oyo tozoloba botala bino moko babandi deja kocha kol po baleka na étape ya kocha goudron na ngambu mususu pont oyo esengeli ezala awa misala pe ezokoba malamu kasi bikote mususu ezali deja bien bétonné musala awa na veni Kikwiti ezoleka bien esepelisi baimboka munguludia kasala rabiso pe mwanzela mo mais akoma nango na sukate mais oyo déjà c'est bon. C'est bon. Souci de kaka musala et évoluer makasi penda et comme penda bien pour biso tout ce pela. Na moni po na ngai nazo féliciter président de la République. Po nzela oyo e kufaka donc ezali na valérité. Donc ba sali dépense belé surtout na ngambo kuna. Ba chema banga nazo biso ke nzelo soke baby loba ke makamususu. Pona ko bebe ko po ba sali yango na mayele moko koleka banzela o ba sali ya rond point ya ko sala likolo. Ndenge zali ko sali mabuyi maleme misale ke liboso batunyo surtout to sepeli ezofongola quartier ekufaki lelo ekomi na bien mapango mati valeur tout ça à partir à nzela o ndenge fongami bo to féliciter ka mokonza mboka po ki quand même misala et salema ebongaka nde boye Kinshasa mobimba esengeli banzela nyonso ekoma beton na beton po ete bawewa na banchofa balela lisusu te boyende Kinshasa ekozwa valeur. Barre de bus na ville province ya Kinshasa ekoma nango bandaku kokamwa bolanda reportage ya Papi Vangu na commentaire ya Henriette Futila. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barre de bis en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barre wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa
lokola pe l'État congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambo ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango nde lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pele mama baluna ka poto mais pour ni vraiment biso pe tosala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango po ke non mutu vraiment donc akopema na e place wana pour azela transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba cheke bakomolala wana ba mama mususu bakomoya na bana wana na ba fazer mususu bakomolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo ndenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana oui bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penze ezalaka te okomona sika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susute moyo te mata na petit peu va eza le susute comme ba kuluna bango bazaka suivi na loko te bango kaka basali musana bango bakeke silesi ndenge ya Congo barre de bis oyo ezalaki ba transco fo bandotelema ba bis nyonso fo bandotelema bakoma kotelemela ba place wana te bazotelema place au barre de bis ezate mais place oyo ya barre de bis eyoko koma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayeko zela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que biso nyonso to banda kotelema wana poto zela kabis na ndenge ya kimia awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka koprofite nango lokola bijou na bango Kinshasa oyo penze ezalaka nini mpona bamboka misusu makambo ya boye ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te population ya quartier 13 bazali kolela na o etali difficulté ya courant reportage ya Torrens Atibu kofanda molili na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po SNEL azali kosala musala na ndenge elongo bani te na quartier 13 plus précisément na commune ya Njili population bazali kolela makasi na o etali courant awa bango moko babundanaka kobenda courant na basinga ya dedemi po koto oyo SNEL atikala kotiela bango courant te donc c'est-à-dire awa courant ezalaka ya mari de nuit eyaka nango kaka na babutu pe ezalaka likala moye kutu ya kosalela ngo eloko moko ezalaka te na ba 4h ekei nango awa moi mobimba bazalaka kaka molili bakoma kaka kosalela makala pona kolamba boka bango ndenge balobaki bapoto batiawo eza ya kala salemi tatiaka bapoto oyo mais elakisaka nango te kure koki koya na 0h bolala na sa pongi mais ntango kaka ntongo etanga 4h courant ekatani donc tozali apena badérangeur bano ya mubula badésordre basala bato badésordre awa donc kozala na sa molili eza pas tozala mposa lumière basunga biso na courant batiela biso courant ya bien po tozala po polele ezalaka mpe kaka bien tolonga na molili na bowumba molili courant ka ndongo ozomona eloko eza te biso courant so lele ye lobi kuna basongisili ni moya ba check o ezalaka kei ezonge tozofuta ba facture cher mais courant malonga ezate o lumière auto filmer a romona ta poto moko te o komona ta lumière moko te biso a molili na molili soko tie courant bana bebeta jour batalaka TVT yo mona ka bato baso bota mingi pa ni courant ezate ba yango to singi papa ya kotila biso
cabine biso a cabine za to za cabine kuna na kumbi kabine na kumbi yango pe po kotia so mukolane simbi bango basangisi mba desa pesi bango ba kotia so mukolane ba okende na bango ekura malonga ezate biso ato fifa na pasi papa ya kotela biso makam ole kaka a omona ka biso to libenga ka papa omona ka biso kura malonga ezate. DG SNEL Oyo ezali manque à gagner pour notre trésor public. Bokita awa na ba Jean Nabino pour na trouver solution na population pour bangope ba jouir na o etali électricité pour ko vanda na molili ezali pasi mingi ezali ko exposer bango na ba danger ebele boye ezali kitoko te soki bokoti si courant recette combien ekokota na kesi ya l'état pour ba kofuta ba facture na bango lolenge esengeli boyebela. Mibeko mingi oyo ba autorité bazwaka na ville province ya Kinshasa balandelaka yango te lokola ndenge bapekisa ba receveur kodiembela na ba bus kasi ti lelo ba receveur ba continuera na bango kodiembela bolanda élément oyo. Ba mesure mingi oyo ba autorité ya ville province ya Kinshasa bazwaka pona peuple mingi balandelelaka na bango yango te tokende na ngambu ya transport balobaka ke bamona lisusu ata receveur moko te kodiembela na ba bus c'est-à-dire batu bafanda 4 personnes par banc pe receveur avanda na kati atelema libanda te kasi apasi ezali ke na ebandeli mesure wana balandelelaka ngo pe tomonaka changement lokola Kinshasa etonda nango makambu ba décision wana eyaka nango mbangu lokola likolo eyindi na mvula kasi mvula ebeti te bino moko botala ndenge ba receveur bazongela na bango kodiembela partout soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona kaka receveur azoko belela destination kasi azali banda ata biso etondi akovanda na kati te zokande ba roulage pe bamonaka na bango kasi basalaka eloko moko te oyo ezali kopesa pasi makasi po population ezali nango kotosa mibeko te pe na ngambu ya ba autorité suivi ezalaka nango te po na ba décision oyo bango moko bapesaka. Yango wana toko interpellé kaka na ba autorité soki bozwi mesure moko bolandelango ti na suka po changement ekota na mboka boye ezali malamu te bozwi ba mesure bolandeli na bino yango te Kinshasa ezokozonga kaka na sima na place ekende liboso makambo boye soki ba accident salemi nyonso wana ekozongela kaka bino ba autorité boyebele boye kitorote. Population ya Matete ba préférant na bango moto ya 3 pneus ya ngonde esungaka bango na o etali transport kasi ba chauffeur bazali kolela po na tracasserie na nzela epai ya ba policier Holanda. Kinshasa makambo ba chauffeur ya 3 pneus oyo ba mesana kosala nzela ya Kiimbi Matete bazali na pasi ya kosakana te po ete mikolo yo moto nyonso koma kobima na nzela azaka ka leta ba oyo babima oyo lakisa mikanda ba oyo babima oyo lakisa oyo bazali kolela niveau tracasserie ezo salema na nzela oyo ezo permettre bango basala musala te tracasserie za makasi autorisation ba quittance ba hôtel bino quittance et puis ba baluki bino kaka bango bazoteka ba quittance kaka yemo l'état teka quittance kaka yemo l'état na ba roulage ba kanga biso tozo comprendre te que quittance tozo someza pona kotika batu libre to osomi quittance moza na problème oya bango ba komo sala donc elekisi donc des fois au mona oningyo katisa même si o viré ata na prince awa roulage akangio atuni o permis o laxi permis. Tant que mon obimisi permis à créer une fraction monsieur au laxa carte rose et moto obimisi carte rose au laxi ce que moni atali son nom des fois des paraprises aux amokangami deux autres donc et l'équipe belé en plus ngai ba utio kangai avant-hier na veni tracasserie eza que ba konzambo kande ba onyoko la bisoti
bakonzi ya mboka baonyokola biso l'état ya lelo akoma kotia espoir quand bata 2 pine na 3 pine. En tout cas to souffrir vraiment makasi. Tozo bate bakonzi yango so baza so pe bazate. Tosengi ya liboso na papa bourgmestre ya Matete ayeba banani oyo bazali habilité kokita na nzela pona ko déranger ba chauffeur to pe ko senga bango mikanda pona contrôle o ezali normal kasi ba oyo bazali habilité te na ba service wana bazali na nzela to kosenga na ya cha bango maboko po ete ezali malamu te kotungisa bana mboka oyo bazali koluka kwanga na lolenge na bango. État ya passerelle oyo ezali kosangisa 3 communes mobimba, c'est-à-dire commune ya Kisensu, Lemba na Matete ezali mabe makasi. Papi Vangu na reportage commentaire ya Riyad Futila. Passerelle oyo bozali komona ezali relier 3 communes différentes kasi ezali kaka inachevé pe abandonné. Donc awa soki mvula ebeti population ya ba commune oyo bazangaka moyen ya ko traverser pona kokende na ngambu mususu suite ya état ya passerelle oyo. Awa soki obeta kede te na bomwana okoleka te po okokuta ba barre de fer o ezawana ekosenga kaka obeta moje ya kede po oleka malamu. Population balobi baloba kasi balemba pe bakonzi babeta bango mama na kara ya kosakana te. Donc problème oyo etingama bango libela lokola sonzo. Pona biso oyo ezaki bien. So ika mbule beti afomone tondi mai komo kota na mapanga batu po ando sauver biso Kisensu Matete Lemba. So mbule beti mai kota na bandako kopanza kosala bule bakonza mboka batela biso makambo pona situation mediocre oyo toza nango toza kusenga kaka pona te bakonzi baya batala lokola boye pe sur place batala pona biso wana ezali dindi bakubongisa po batile biso ba méthode mususu oyo bakokubongisa quartier na biso. Bakonzi ya municipalité ya 3 communes oyo bazali interpellé pona komema rapport et pa ya ba autorité compétente ba trouver solution na situation oyo population na bino bazali ko souffrir bino kaka na bakiti ya ba bureau bokitaka terrain te pona koyeba nini oyo ezali koleka soki bobongisi ekosala loko te. Wenze ya mawanga biloko ezali talo makasi population bazali kolela pona yango reportage. Population ya commune ya Makala na Avenue Kianza, plus précisément na wenze ya mawanga bazali kolela na ndenge biloko ezali komata mikolo nyonso. Bateki bazali ko se retrouver te basombi pe bazokoka kosomba te po du jour au jour biloko ezali komata ota la poisson emati ndunda kutu koloba te engayo épice oyo babandaki kosomba na ba 100 francs 250 francs ekoma kaka 300 litungulu 500 tomates. Population bazali kolela po bazokoka koliesa libota na bango te boyoka bango. Ezo mataka so itokei ozokuta lelo pokuti prix mususu neti bambiso eza ba S eye mikolo eza ba 18 plus tango ye toteki yango na 130 000 pas même une semaine de lo na somi yango 145 000 donc ozotala penza mbisi okoki koteka 1000 francs ezosenga oteka ngo 1500 1300 kilia mpe bongo azolinga te nde ekomi olekela biso penza makasi tosa sorti te po biloko eza cher na bilanga mukala ndunda 70 000 okanga combien pondu mukala 120 bilanga 120 000 ote kozwa combien babanda koloba bakonzi bavandi à l'aise bakonzi baseka bino bale baetala ba peuple oyo biso mo tozo souffrir mboko eza de okufa so tolani mukonzi nini ngaro ya pa kitisela batu biloko nakosanga na bango nini bango deja bayebi deja peuple eza de okufa bakonzi ko bayoka kate baza ba vegle mato ekufa.
Social ya mboka ezali kokoma de plus en plus pasi makasi. Bakonzi ya mboka bosunga population na bino na oyo etali social po chef de l'État alobaka na discours na ye elokwa liboso ezali le peuple d'abord. Kasi peuple ango bazali komona ndeti bazali nde banantsuka po social ezakaka pasi na pasi. Soki bosungi bango biloko ekiti population azongeli kolia soswa mobimba na mutu moko ekozala malamu po boye pasi na pasi. Na quartier régie des eaux kuna na Kinsenso population ezali kolela na o etali mai. Reportage à Torrens Atibou. L'eau c'est la vie, bakulutu baloba kasi yango etikala kaka maloba ya pamba pona bana banga moyo tozalia wana Kinsenso bisika nini ba mama bakolela pasi ya mai pona bango mai ekoma lokola diama kasi na mboka mususu talandeti awa batondi ebele na babidon moto na moto akoluka azwa oya ye eteni po etakende kosala misala ya ndako. Lokola baninga mususu bazaka na ba pompe na bandako kasi bango bakendaka nde na ba forage to pe kosala ba distance milai pona koluka mai yango esali pasi pe balobi boye. Biso papa mai pasi toza na posa pe aboyela biso ba pompe penza mai pasi mai na biso na Kinsenso ekenda wapi toza na posa mai na biso ekomika bobima 4h 5h 3h toza olala na pompe biso na Kinsenso fa mai pasi papa mai pasi nde yango tozo senga pa mukonzi ya mboka tala vana Kinsenso awa biso ba mama mikolo bo sito lembi to memaka ba mai yango ba forage ka ya ba mungwa tozo melango ka ndengo na mabumu pasi pa cho dépenser ba 3000 francs 4000 francs donc bala msu ba komene ba 10 ans ba ebi pompité Kinsenso ya la mai te to vivaka na mai ya mungwa biso to ala mai ya osomba to ala mbongo osomba au pire te to zo api ezate po bamoni élection komi pene ba ko kosa biso na kotia ba mai soki penza ba na posa ko ya ko sala mai na ndenge ke ya ko bongisa mboka ba ye soki ko ya ko kosa biso pona élection na ba polo na bango ba meka ko ya te to sengi na ba nyonso ba kota likambo oyo po ete ezali normal te ba mama oyo ba kataka pongi na bango tongo nyonso pona kokende koluka mai na tina kosalisa mabota na bango eyokani. Ozali na problème ya santé yo mutu onyokwami kasi kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa traitement ya malonga pe maladie nao ekokima yo Bolanda Sports oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie,
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te, benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe ya rédaction pe équipe technique oyo basangisaki mayele pona kosala musala kitoko po bolanda biso na banda kuna bino kasi tika topesa bambote mingi epai ya les barons noirs Samuel Mizegele, le protocole puissant de son père Paulin Bakajika ye apona na ye kosalela nzambe pe alula Mag FM oyo wapi. Tokomi na suka kasi jamais errata, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya maître Malou Abili Cléophas. Boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.